Merci tolekana na lombango bandeko mwa bolimbisi mwa mukena nkokoso tolekana na lombango topesa kulutu na biso za mbwana maloba ye akamba biso na émission mpoko malelo eboto. Ok, ba konai popa nazali kotonga popa elamu ngai frère na biso Joachim Zambwana nazali kat na émission oya la vérité bisika oyo toko présenter bino émission etali les 4 martyrs oyo bakufaki na 1966 na maboko ya papa président na biso Mobutu Sese Seko bandeko oyo basiliko yebana na kombo ya Kimba Evariste et puis Alexandre Mahamba, Jérôme Anani na Bamba Emmanuel. Na ba oyo tozalaki na bango la semaine passée bokoyeba ete tozalaki kolobela makambo etali qui est Emmanuel Bamba. Toyai komona ete Emmanuel Bamba azali moko ya bana ya molimo ya papa Simon Kimbangu. Tomekaki mpe ko débattre makolo ya papa Bamba na sima ya makolo ya papa Simon Kimbangu. Toyai ko tirer conclusion te kasi toyai ko comprendre ete Emmanuel Bamba kati na bokangamina ye na prison ya Lubumbashi pona makambo etali kimpeve ayeko ajonaki mouvement oyo ya bakintwadiste oyo ezalaki kolobela makambo ya molimo plus mélanger na politico ya indépendance yende ayai komona ete bozongi na Kinshasa ayai kokutana na la famille ya papa Simon Kimbangu na bakulutu ya bambuta nyonso oyo batikala na ba église oyo ya Kintwadi na batata oyo bazali kolanda makambo ya indépendance ya Congo de place on a toyai kosukela na koma bakena kozonga suna Lubumbashi kozwa nzota papa Simon Kimbangu bayaki na ngoti na Nkamba papa Emmanuel Bamba pe toyai komona ete moko ya oyo akutanaki na kokoso pona makambo etali stati ya église kimbangiste entre nanango akozwa le devant le fils spirituel ya papa Simon Kimbangu Emmanuel Bamba ou bien le fils biologique ya papa Simon Kimbangu qui est papa Dangenda ba conflit wana tomekai ko analyser yango soki tosilisaki te lelo opportunité epesani na mutu nyonso akoka kolandela na ye ba question ndenge alingeli ngai na proposaki bino depuis semaine passée pe na prometaki bino ete lelo yo toko atake mingi makambo etali koma Congo eye kokisama na mokano ya prophétie ya papa Simon Kimbangu ete banwa bakokoma bamindele bakokoma banwa to le dépendance ekozwama nde na lingi un peu soki horaire na ekozala respecter biso toko respectaka pe ba audience nde tokoki kotombola na bisika oyo etali ete koma toko analyser politique ya bandeko oyo bayebaki nanu politique te bayebaki nanu administration te parce ba belge bazalaki na ba poste nyonso commandement na ba secteur nyonso na Congo koma bandeko bayeko banda politique d'une façon très fraîche de place wana nga na lingi totombola lelo yo poto ba accession ya pouvoir na indépendance ti na 1966 koma ba papa Bamba bayeko bomela bango na tango Mobutu yeko monter coup d'état. Mais au cas où contradiction est salemi, au cas où bino bolingirango bongo te parce que les autres font la débat dès na premier 15 minutes na biso de place wana nga na lingito attaquer na poko lelo mais en attendant tika na pesa bino papa Mawati qui est le petit frère ya papa Emmanuel Bamba mutabaki témoin na makambo ebele mutasali pe na politique ya Congo de ako s'introduire na ye comme ça boye ba ete na zali ngai moko te mais tozali na invité du jour na biso est-ce que papa Mawadi ozali na ligne wana nazali bien comme ça nazali koyo bon on s'introduire na yo benga zali mangome na Mawadi Alphonse na botami na ba Congo lokola bino bo ojwaki makambo ya bino ya bati ya likolo bo pesi kombo ya Zaire. Soko bo yebi signification ya Zaire bodo bilangai menga na pesi bino matera ngai ti Zaire zali nzadi tango stale ayaki akomaki batuni oyo mayo yo kombo nyango nini balobi nzadi so nani stale alobi Zaire oh yeah Zaire bon teloba lisusu teloba Kisasa boyebi Kisasa te kombo kuna mpumbu tezala kukele kosomba bambisi mpumbu
oya kokauka ndiza mpumu tada Bamindele atuni mboko yo nini balubi bakongo batuni nkan sasa ba explication ba kutuna explication nkan sasa so nkangwala ba pesi kombe ya Kinshasa soko boye ba changote ngai pardon oka Joaquin tozali kolanda yo ne yango wana na makambo yo Joaquin alobi mpona makambo ya etali katana biso kimbangu sokobaza oyo na yebi na koyebi sabino oyo na yebi te na gogo kobuka lukuta te na lobana bino na fomenter bruit non puisque ye moko alobaki lokola tozali awa prédiction mutu moko andimaki ngai te ntango tolobaki liboso nalobaki te ti tokobengana bamindele biso tokamata mboka soki ayebi kikongo te soki alingi baproverbe na koloba na ye nalobaki prédiction boyoba prédiction alobaki kimbangu ti guerre mondiale ekoya bamindele bakotima bakoya koluka refuge na Congo bayaki les Hongrois bakimaki bayaki na plaine ya Sabena apito ya Njili pe na tangu wana soko boyebi te tosalaki na couvre-feu wana ezalaki baza kobenga yango 9h soko bimi na 9h bakangi yo okende na boloko makambo wana nyonso eza koya mpo puisque baza kobanga kimbangu azalaki mutu moko ya ndenge mosusu réunion ya 6 personnes ekokomonana te soko bomoni bino bakangi bino tozalaki na couvre-feu soko boyebaki yango te couvre-feu bango au lieu de kotia couvre-feu balobaki 9h pesi combien 9h nde yango wana nakoloba ye abikolaki alobaki guerre mondiale koya bakokima bana na bino bakokende na kalasi bakokota na kalasi bakobima bakozala sika moko na bamindele kotambola bakotambola na bandeke minene des oiseaux ce sont des avions bakomema bino là boza kosala 2 jours mpona kokuma na sika bino balingi kokende bakosala yango dans quelques minutes nde prédiction wana salaki. Ok. Bon, na place na papa Mawabi ngai na banda pe émission na na place opesi prédiction to komi na prédiction na 1960 et que makambo nyonso oyo papa Simon Kimbangu a pesaki prédiction soit pona biso na Congo sino ke na ba pays mususu ba papa Simon Kimbangu azalai kuna te neska na ba Ghana ba Égypte ba Côte d'Ivoire ba pays nyonso na ezwa indépendance avant biso na Congo avant 1960. Place on a ligne pe na zala très clair po ngai munaza na contrôle émission oyo na yebi côté na za kokumba bandeko na place ya indépendance wana tozaleli ba pays mususu bazalaki na indépendance te kaka biso na Congo ba toza komona ete indépendance ezali corrélée na papa Simon Kimbangu. C'est là que moi je vais un peu beaucoup tourner mais en attendant top tele manano place wana na yeba un peu ba makambo e papa Simon Kimbangu a lobela ki ya indépendance to na indépendance en 1960 yo poza ina barola ko jouer grand frère na yo Emmanuel Bamba immédiatement naza ko pesa un peu publiquement portfolio na ye soit portefeuille na ye soit CV na ye baroli na ajua ki poto me kampe ko analyser ye mutazala ki fils adoptif ya papa Simon Kimbangu poto tester un peu ba misala oyo nyonso ya bato oyo otozelaki bana batetuka na bamaki na bango koma ekotambola po pe na ya ko connecter na ya ko yeba est-ce que ndako soki ezali kotonga na fondation ya kitoko ekowumela soki fondation ezali ya mabe ekobukana na ligne mpe na tester sur base ya information ya bino bakulutu bato bovivaki na les années 60 soki fondation na bino ezali solide
et ceux qui sont solides étaient tokoyeba, ceux qui sont solides tokoyeba, sinon que tokoyeba était politique à Mikolo et qui jamais existé. Ceux qui fondation na yango ezalaki si base bino bakulutu oyo bomona papa Simon Kimbangu botambula na tana ete bozalaki te. Alors plateforme à liboso naza kopesa yangoyo. Na Congo, Papa Bamba, dès le départ en 1960, avait un rôle en tant que chef du parlement, soit le congressiste, sinon qu'il y a un boss, chef du congrès. Oh, toyebi était pouvoir législatif, et le pouvoir électif makasi na pays. Bango bat bako sala ka loi, bango bat bako nomaka président, bango bat bako ko décision président na fonction na ye. Depuis ta ya kalaki na qui est c'est ça la vraie démocratie to démarraki nango. Même Papa Bamba a été jouer un rôle en tant que ministre, il y a finance et budget, et puis ministre pour la fonction publique. Quand il y a les deux rôles oyo azalaki na yango, est-ce que au côté qu'on confirme d'abord que Makambo on a lobby yo en tant que Yaya oyo grand frère na yo, il avait vraiment joué ce rôle, et s'il avait joué ce rôle, ça un peu connaissance d'ailleurs comment il avait commencé à jouer ce rôle, parce que Belge bango bakei yemta liboso ko organiser mbongo ya Congo sur base ya makambo kana ko yekola na malete ya Papa Simon Kimbangu. Yepe muta ko organiser législation ya Congo comment makambo ko tambula sur base ya expérience soit ya ba classe to ya nini to akena ko zula formation wa people akoma ministre na ba poste oyo. Na ba kasavu pe okoyiko ko sabangona ba nyonso yebi problème ezalite to zako zela yo Papa Mawati toke. To bana nene to ko bana makambo ya Kimbangu to bana makambo indépendant. Bon, makambo Kimbangu to tiana entre parenthèses mais OK, indépendance. Oui. Bon, indépendance soko ba yebite na yebite peut-être ba yebi. Ko buka lukuta izamba be. Makambo na biso tout le monde nous sommes tous allés pétis, mais yokana. Le club alibakana munokamboka ni kamea mbwale kila kumosi vumbukila kumosi. Indépendance et bac droit indépendance ezali banti ya likolote mais banti ya bas Congo. Indépendance et bandaki les anciens élèves de la mission protestante bazaki kokende et pas ambassadeur américain azalaki na Congo, azalaki na l'ancien garde de l'Otraco, sika monyema ya Léopold ezali. Bazali kokende kokamata ya kuna comment pays écoutez accéder à l'indépendance.